mwana oyo abotami prématuré na mwana abotami normal na mwana excès de moi donc soki bon va bagarre mo comprendre match mbenani mwana normal nani puis mokwa moko nani mais bango pe normalement bakangi pe Congo bango banani bon on a des avantages exacts mais des avantages on a mon ezaka pour un album na bango il est excitant donc base on normal quoi moi a dépassé âge à robota mais ba robota parce que normalement ça toujours en process angana lelaki kutu mobimba lokola bebo ya za malade parce que mototo ya libumu kobela ngana bolingo lokola bébé calcule komi ya pédiatre ayina komi lokola mokolo oyo azolela pasi ya mino douleur esangani na émotion lokola moto akatana makolo ye na nzelo oyo ya te C'est bel et bien moi, votre humble serviteur Yann You. Quand tu me sens pour le bateau, il y a pour informer, tout le monde est là, qui a trop, tout ça pour ça, yaya, tout ça pour ça, tout le actualité, naïe, azandengeni, tout qui est sur le terrain pour tout solo la naïe. Donc, avant la paix, ça y est, nous avons remercié nos bino, bah, s'abonner à la chaîne, cause à la décider, yo pena nous s'abonner, te profiter au s'abonner, posera toujours à la page na ba information oyo bozo linga et puis boa oyo bozo senga ndete ko kitara poto ya mabango sans plus tarder nazo kotsa invité nanga mokola lelo bonsoir ya. Ouais, bonsoir Yann Yung. Santé boni. Ouais, santé vraiment hyper pépère avec papa chéri ça va quoi. Un mot ezani par rapport na bango ndenge baluka ki. Il y a baluka ki. Est-ce donc il y a rien à dire. La personne d'abord monte na boss na biso ba Salvatore de la partie la pembe sans tache. Oui, voilà. Donc merci beaucoup Boebi car na évité bon ba ngami ntango yembara ça ka moi bien c'est ça bango na moi quelque chose te. Olingo nanga zadi okobulu binaka biso mibale edibamba kota te au contre-temps olinginga idombingi Erika Pemba océan Indien façonnable façon nengala comme façon c'est pas facile je suis fâché tellement fâché oh binadama aluli ba fanatique ya rio. Waouh, voilà, c'est précis déjà. Bien, bien à tonton Stéma, ma mère Angé Soukari, la nègre France, on a un de ces ici. Le président Louison, on bat dans la carte South Africa, c'est gagné. Le président Totika, la vena bongote, bana poto, bana mokino, babazo, album, naïveté. Pour informer Bango par rapport à l'album au bazo, c'est la début de Babana Rosella. En fait, Yann Yung, l'album, c'est l'album le plus attendu. Comment on a le babongo parce que il y a des gens qui naissance et bana musu ba bota 9 mois na temps normal pour babota ba mais il y a des bana qui ont 13 mois à déborder veut dire bana na ko ba fièvre ya baté sont les bana ba lenda déjà depuis ventre mère il y a aussi des prématurés veut dire moi ko vite ba boti donc faut pas beaucoup les ba couveuse ma mobile wana bon ils a biso vraiment ba mbende veut dire faut pas sur la mer na mo panti ko pixel donc ça là j'ai beaucoup comprendre pas l'image quoi. Au pas sur la mer pendant veut dire peut-être ma mère ils ont pas la tête neni yango ils ont mamba ko banga te tuna ba maman ba bota ba expérimenter la matière ba bota ba il y a des bana oyo ba bota ma normal ba no ko kiko to no ko ka dike to benga na malingala macho mi ba prima fulu mais ouais biso ko déborder moi ko ka do ba 13 mois donc ce sont des bana oyo na ba bota na sexe ya di ba passer de na mère pour ba ko zanga mwana papa seul fait la mère na kati bon moi na ba s'attendre na nini oyo préparer pour na bango na papa chéri habité papa yaya yo zo sara na ngo pour c'est ça va faire papa chéri a ko na la chanson surprise dans la balle de match il va signer sur le en plus l'intervenir la chanson intervenir dans la chanson son papa est-ce que vous ça va moi extrait ya surprise te batika na moi bilingi par rapport iloko sani c'est vous bon c'est la bango angana lelaki kutu mobimba lokola bebo ya za malade parce que mototo ya libumu kobela ngana bolingo lokola bébé calcule komi ya pédiatre ayina komi lokola mokolo oyo azolela pasi ya mino douleur esangani na émotion lokola moto akatana makolo ye na nzelo oyo ya te na tango oyo ya mawalita mebengaka loboko mais pourquoi yo bénir mariage à loboko na ngai ye na litame
c'est me boyanga lokola mayeba le boya gozonga si voilà nakati. Wow, donc ndenge osala boye na biso sepesa bafani nyonso oyo bazoya na rue BCBG partout dans le monde babi biso apoto solola il faut ça la moi système grand ndenge ezala kosololi on te solo on te solo pas on va pas aussi te solo la ndenge ezalaka mais na yebi bozo sepela déjà pour bolela ki trop yaya tozana poto toyoka yeyo tozana ye azo continuer à kosepelisa bino yaya question oyo et oui, tu viens de me dire que oui, tu n'as pas South Africa et pas bien dans la raison en bas de South Africa, c'est quelque chose. Depuis au côté où il y a BCBG, na n'enye bané au sali, ça dit combien de temps déjà? J'imagine pas, j'ai dit seulement longtemps. Longtemps, j'imagine pas. Les avantages nous au dans la sala ndenge ezalaka bamisusu mpe bakoti orchestre moko boye badi desavantage. Bon, on a des avantages exacts, mais des avantages on a mon ezaka pour un album na bango excitant. Donc base on normal quoi moi a dépassé âge à robota. Mais ba robota parce que normalement ça toujours en process. Ba robota toujours. Et puis ba avantage ni oyo yo okuta na ngode ko kota pena ko ça da na ngaka na de ko na d'abord, la relation où papa chéri a passé na éliminer ma casse, na kata mboko na mapoto ya makasi vraiment la vana na beaucoup kuma benga na poto ya benga mbashi ya benga na ngola voilà donc voilà déjà pas avantage ya makasi ni baleso na temi na podium papa chéri la takate donc benga boya maboko pamba na zonga pepele na pale so na otangisa bana na va na pale grâce à papa chéri pour na BCBG ni de BCBG bon c'est quoi ni de BCBG bon te toyebi actualité nous oblige à demander par rapport il y a bandi comme ça batie album bino banga te album ebima pe boye ko te beta pe boye mwani ala mwani te ya changi moi tellement na hôtel de la oli comme ya moi na oya botami prématuré na moi na botami normal na moi na excès de moi donc so si bon va bagarre mo comprendre match mbengani moi na normal là ni puis mo kwa mo na mais bango pe normalement bakangi pe Congo bango banani bato autant bango prématuré na son naissance ya bano ba mo kwa dinga bimise te ate bimise ka ndio mo na kwa damage mo ndo da medi tumba mo da ligola mo to que so litana moto ya makambo je comprends ne que je suis na temps nous avons rien question to tuni question nous avons rien oh ba ko bombana rien pe na ko ba to lo ba wana na mo na ba prématuré normal, 8 mois, 9 mois, mais quel pas na 13 mois. Mais ça fait beaucoup. Je ne disconviens pas. Même quand tu vas me dire ça, qu'est-ce que tu comprends pas? Nous avons été surpris. Mais tu vas pas gérer tout bangaté pour tout bang ça va débat. Ah bon, actualité je demandais toujours que nous partout actualité je sais que par rapport il y a tant que il y a combien de temps pour bana côté album ou meli ndenge lobiga rabazela zela ils avaient lembi ça va faire mon reste na bito ko vraiment précision par rapport il y a sorti. En fait, sorti et ça a eu mon salvateur de la patrie. Il y a beaucoup de concurrence à mon conquérir mon côté, il y a beaucoup de atala yémo na pas pour na yéna makamba. Comme cela était si longtemps et qu'il va te passer la soif na ma casse. Alors ça les fera du samo ici là ici là. Si na le bon parce que yémo doit na makamba quand à makamba presque nous sommes à la fin. Bamona mona yaya zotambola tambola moi trop tambola tambola moi trop tomona yaya koto na éviter ezaka ndenge nini kotambola tambola eza nde mpo basango neleka partout yaya tomona ki abekaki boye abetaki boye yaya alekaki boye atambolaki boye parce que yaya atambola kotambola eza mabe te nayebi te soki kobombana nde mote mais bino par rapport à papa chéri toyebi ya mwa nini bobatamaka bobiminga na service yo sipo pomona mosali na ye place normalement place oyebaki okozonga wandeola oyebishinga osokutanaka makambo eza te mais eza déjà bongo par rapport parce que eza bongo mpo bato batininga babi tozomona yaya mwa partout mais bino neni kotambola biso ya hasard te nazobima mpona kotala Rio de Janeiro voilà destination ya liki na oketala ye donc so moninga na parcours ota Rio yango na otambola tro biso tosekotoyaka nakotala ndeanga leki na okotala na merci bamosusu
habité c'est-à-dire que moi interview que tu as qui soit yo na habité moi banga la bato na raoto qui bazali mais c'est la salutation donc to benya o mabanga pour na donc na saluer d'abord boss na ba ya zali bolumbu ya mokomboso na kati ya Zambé ezalaka nango n'impacte te ye mokomboso akosabani ya mazamba azalaka box na kake yango wana tikala tolopolele motaka ya mama malédiction ya bana kansi bénédiction ya papa yo mwana kanga miso me papa za botali nzila polele nzila kintiona nzila sepelas nzila tofabrikaka bana na butu merci check c'est papa mais tu veux que le moment nzela ya belela pour musique moi lelo papa j'étais abeta matolo evre ezaka tout monde a le moment je suis à toi pour tout bablo moi bongo mais pourquoi comme nzela ya bana bablo et c'est bablo wana bene c'est fait ça pas nzela belela moi existe raté wana na démission na et mais par rapport au bosso wana au masque ngo même mikolo oui c'est ça bongo bimisa bablo moi boyeta mon frère il faut comprendre que vous allez faire la bateau va créer pendant que maintenant vous créez toujours créer et après donc merci beaucoup pour comprendre mais bah on s'est pelaka na so obeta musu baza décidé chéria felinga yimbanda yango village à chaque fois na yaka visite pour ba créer ba embouteillage Rio de Janeiro na décidé donc une ambulance de la matation de moto na bolimo na nga na bébé na ngai asomeka bébé na koma kuno na ye akoki obeso kazakaza pato na cravate bilenge ya bumi ya jamais bakabola ye odika abumi ati barichesse ona bumi mpona cd yango merci beaucoup yaya le président lui ont battu la carte de South Africa c'est gagné bien la tonto Stemai de la France donc to comme pendant la souka to chité pendant wana ba on so bolingi bo to rappelle toujours information ya BCB chez Kande Bolukaka pour s'abonner à la chaîne biso boko za la jamais décis pour bobanda au monde ba ya to belé au boningaka donc quant à moi je vous dis merci. Il y a un habité moi mot de la fin. Il y a un mot de la fin exactement. Il y a un numéro de téléphone pour que nous donnions des gens on a de tout partout. Code d'amour à la 00240 90 73 950 31. Merci beaucoup. Au revoir et à la prochaine. Bye. Abonnez-vous sur notre chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos publications.